www.potonapoto www.potonapoto. Tala lelo, merci moi na retour na ndako ya papa na ye. Donc le mbokate de la presse Julien Botala tala lelo a complicité na www.potonapoto les boss la mine Dovo. Abete ba tamsa caméra bozo mona image chinoise ou image wana toza bongo libanda en pleine répétition. Mais ba information mo sope tozoka ki ngamona yo kiona munoko Vasco Mabiala ki merci moi na moi retard soki akoya soka oyate selon ba rumeur ki mama na yakufi. Ya ole mbokate de la presse Julien Botala lelo soka oya bo mona ompeka liboso ya micro ta lelo to na ba information ndeko mususu ndeza toujours toza peda ndeko na biso awa akomengo beta na lisolo pour na retour ya Bercy moi na kati ya JTT ya Ferigola ba fan na ba fo balwa mbote ndeko mbote mec ba otalo toujours na émission tala lelo komo nani komo na ngai Kelvichika na vandi na commune Masina Petro Congo na yekolanda leader na ngai le padre ona lingaka mingi na moi esengo moi mingi neto moni toyoka ki mo ba ekokende ko na biso Bercy azongi quand même félicitations na courage o aboti kozonga na maboko ya tata na ye esali biso moi esengo makasi na propre volonté na wana merci esika zali na o tout ki mo me condoléances soki eza mambo ya solo ezana ba rumeur na yoki ngo munoko Vasco Mabiala ezana ba rumeur to confirmer mais logo la yoki munoko Vasco Mabiala yango na lobby yango na biso tanke toza ba fan ya le padre na volonté auto monende ko na biso zongi to sepeli na kozonga na ye mais azala respect vers bande ko na biso auto zana et ça la biso bien na sepeli fort. Merci beaucoup wana bomoni ba fan ya Bercy mwana ba sepeli vraiment makasi mais Mila Bela dinganga tozo continuer comme ça na biso na tantine botala tala lelo en tout cas tantine botala tala lelo to continuer mission. Merci. Poto na poto tala lelo tout est bien qui finit bien ndenge zalaka toujours na bayibalandaka émission tala lelo ya les mbokate de la presse Julien Botala tala. Un grand merci na les boss la mine Dovo et pourquoi pas na Flossi la belle de belle wana na mona rambala moko Maïmila mère Mila Bela dinganga en tout cas mère Mila Bela dinganga tantine Botala tala toujours na répétition il y a Ferigola ndenge zalaka toujours tous un invité na biso pe oyeba ko beta pe di solo ni masolongo za to aussi prendre bango il s'agit des Blaise créateurs zo sala un peu entraîner ndenge zalaka toujours Julien Botala tala mbote Blaise créateur donc mbote na yo Julien ouais. Boni papa, santé boni. Plus que facilité. Plus que facilité. Bozan na studio. Ouais. Yana batu ba yebi kombo disque, mais batu mususu ba yebiti. Qu'est-ce que j'avais dit Nami Orengonkio. Qu'est-ce que j'avais dit? Au promettre batu ni na kati ya disque en des obmo. Bon boulot na promettre batu ba obina. Ba obina omoni naza na candidaté. Naza pe na décision te. Mais na mesana ne osepelisa Congo. Omoni ngai et ça des nouveautés. Blaise a mesana ko sepelisa ba congolais. Et puis ngai na comprendre pour ça ba congolais. Ba congolais ba linga nini. Yango moni tour na okena bango kaka. Donc malembe base à la calme, qu'est-ce que j'avais dit? Lobezaki ma lundi tozali na studio. Mamboleki kuna en tout cas na nesengo ngamona na mai na misu. Na okeli borkese bele mawa.
Non, il va générique belé que en 2016 ma wapo. Non, nous coûtons qui ont entendu le badab bloc à bon déjà. Na ça va bino moko 4 minutes que bima. Ba tout ba bimi ça va biso ba hotelema. Il s'en a le bana 4 minutes et beta bon on a force. Bon sigo pour na frapper 4 minutes ngamo mon na beta yi. Donc ngamo mon na boire yi. Ce que pour na zipoler bambata. Et là on est zoza. Il y a un petit problème. Petit problème. Vous combien de cris na qu'est-ce que j'avais dit? Blaise aza moto a boire kaka. Boyoke na générique bandelti souka. Blaise aza moto a charge générique. Donc Blaise aza moto ba tout ba ko boire te ma boire. Sûr que charge générique nous autres bo memanga bon. Eza di nouveauté. Na biso ba to ba yebi Blaise. Ba yebi ke boko tika la Blaise générique ye moko bandelti souka. Ba to ba obina. Donc na kotangela nombre ba cri na boire ki kuna te po. Comment aller l'autre na nombre ba cri fallait to kabola na bato. Fallait to kabola. Bato na journée cette question te fallait to kabola na bato Julien. Na évité. Laisse que était disque zobima. Ouais. Bat base la ngoko. Le padre là-bas il a le disque a été. Il a dit que man a été. Maloba mokonza loba déjà. Net ngamo Blaise. Et là on a roloba. Julien moni e moko ko tout à tous les armabé. Mais so yebi oza bosser. Et ce gars peine bato oza bosser. Bato tout na Congo na Europe ba yebi mwana mobalo a telemi aloba troté à part musala. Base la bombolo au moins tous na studio lobby. Ba dio ebeta mikuna. Na bisuyo. Ndetsika ondike bozo. Ndetsika ebi manoma lobby. Tout betaka li solo ngomba la moko. Retour ya Bercy mona pona yo vraiment. Ouais, pour ngai, ça bien. Ben ça za mutasikaté na parler. Bercy aza mupayate. Et là ça les gars moi décalage moké, to boire na on aille place moroté. Et ya zalaki ngana zalaki te. Parce que ça lionde. Eh ngana yé pas zalaki te. Gloire à Dieu, to esko ko kutana na qu'est-ce que j'avais dit. Arrivé à Bercy, ba yebi capacité à Bercy. Ba yebi grandeur na yé, ba yebi niveau na yé, ba yebi niveau na nga. Baïbi que ben ça me travaillera bien, Blaise me travaillera bien, siko ba kutani et là on y ba ko sala un album. Donc il a force. Donc arrivé à Bercy, déjà orchestre ndenge bandima yi Bercy. Biso to za bana les padres, to be un leader social, na benga ibongo faire rigola. Ndenga zo yi décision, ndenga talaki ka ya mwana na ye Bercy, aza moko ya mwana na ye, na ndimite yo Julien ndongo za boye, oboti mwana na yo. Les lots au monde azotambola bien te na balabala et salonde nini etange papa moboko le papa moboti Bercy moi le na télé que vie na comment okende na danger carrière na comment okena moi kotingama ayo comprendre que façon on a parlé na ye pas parler na ye le padre aye pas kuti bande ko na ye to yambi maboko afungama nga esalinga bien baloba lisapement osukola elongité ezaka force quoi force quoi. C'est bon, ils auront force ningo bongo bison sobiga ba bon retour pays na mboka na orchestre Jet Set ya Bercy mona Blaise créateur. Tout le monde a binisa vraiment 4 minutes. Tout le monde a ba trace partout vraiment en tout cas félicitations na ba nyonso ba mona ki yango o pe ba binaki. Mais sikoyo vous pensez ça sous nini oyoyo. Bon, Julien, les kanisi na ngai pena omoni bazela biso moi le congolais zozela. Est-ce omoni excusez nga nazo ngama muke e na beta bonyoma à l'époque. Bato ba binaka fort. Bato ba ba ke je n'ai on par hasard tous les na seke bien. E na beti seke bien bato tout ma bolongo bangula maki. Na longo na seke bien na oya na 4 minutes bato ba bien par hasard. C'est quoi mo be que ça par hasard? Batu. Ah batu. Ah batu ndeka ba montre que so ezali par hasard à partir da ya bonyoma fait ba ya par hasard. Na oya na 4 minutes bato ba bien par hasard tous les esco na disque. Ngasko place na ba na zo seka batu. Pour moni lelo ba animateur ba comprendre la technique animation te. Animation comment la technique. Animation ça technique il faut yeba elo oni ozo bimisa. Net so na beti. Oh lelo mutu fazango. Toko baluka. Ozo mona animation ça facile. Baluka na nini? Na mabeleti. Joueur ko so ache bien na ko baluka. Cristiano ache 3 bien na Ligue des Champions. Moi ba chita betaki. Faut ko baluka ti. Ba kini za moi genre mo beka moi. Ya genre memi na mascara. Na ebisu yoke. Lelo atusu ba kansonde animation ça na facile. Yebango. Au moins à l'époque sport na bando ça ba succès ba kaluji ba sele scrum ba yeba ka secret animation ba yeba animation zelo mo ya moke opesa ngo elengi ba bazui
nga pe na comprendre eloko wana yango moninga bilo tout na beta ke ratati Julien na zone sayo na album moyo to na générique moko eza na 4 minutes 41 secondes 4 minutes 41 secondes na bwaki lo wa nyama lobi na zena studio na biso na ome ko to pene na sisa ko ba générique na mkomo na beti koto na ke bersia ya koti na beti bo mwana ke likolo na zongi na bino mibale na soma moleke kunati le padre a l'idée sociale album est comment il a presque à la fin mais moi na ye akutaki ke to sisi na nuke merci boye bieti naza te pona obela mamba merci mais pona relaxa batu o to bazo kanisa ke to za pona polémique pona roswana eza faux. Il y a des gens au EP to ba journaliste ba tuni pe ba question polémique basé belé faut ba tunat basé belé faut ba tuna po ba yebi ke Blaise na merci baba na koyoka na te nga ko bunda nga na biso sama ma musique ezanga bongo e yo za kuna nga na koto yo il faut défendre drapeau ndako na yo aya to kutani siko place moko photo mi défendre biso mbali na ndimi to so temisi bersa otune question nanga aza na façon ni na répondre yo pour ça na respect nanga nga pena na respect na yi donc na so Julien kuna za ki Blaise abet bana poto album na bisi bino mongoleke bima bato ba ko kata bilamba na ke mwana ya kota zindia bimi na bimi mwana ya kota bimi esali bien donc ala yambi bersi na mutema moko ngate mna ko yamba bersi orchestre na muteke yamba bersi biro yambi bersi le padre andemi bersi biso bi bana na ye to ndemi bersi ndenge Blaise bazwa ke une orchestre ndenge orchestre za libre ya kozwa mise tout so Blaise lelo ko mi ko silika po bazwi mise songolo so ngape fallait pe bazwa nga vous comprenez na sens wana. Moi, 2-3 personnes partout dans le monde. On a Sambote Bongo, on a impresario Claude Ndombasi, Freddy Mayemba, Mima Wetu, pourquoi pas na Moïse Sabiti. Un grand merci de Sydney Langa, pourquoi pas na Neves Paplito Carré VIP na Katiami Kiliwana vraiment la mine d'Ovo Moussakoli. Ba yebiki ba otala biso na ba mère Mila Bela Dinganga ba mbote na yo. Na ba simbote na part ya maître Diboul, Jibika Lala place Oza. Maître Diboul azo bundila forme ti siko tozo mona rien. Pour na maître Diboul Jibika la mbota trop mbote mingi na Chancel Mbemba l'international le demi-dieu mbote mingi na Junior Piama Poko l'international le grand jogo en direct d'Égypte mbote mingi na Cédric Panda ata to solo te Cédric na perda ni me wona yo so holande mission yo benganga to solo la mbote mingi na Odilo Mampuya Vovo Kaluji Papi 6 petit na Zezé Terwi Orseli Malenga Arnaud Chungu Gilles Calis, Serre Linda Diangana na Paris 206, Nadine Bouili Passa, place aux Alliés, Mbote Mingi na Bato tout Bazuli Kanzaolanga, Léonard de Missier, Colon Coma, grand prêtre Léonard de Miss, Colon Coma, place aux Alliés, Mokonza plateau de 15 à Mbota trop. Au Bazuité, à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Au Bazuité, à la prochaine. Quand on a une émission, tu as l'élo sans polémique, tu n'auras toujours tout est bien, tout finit bien. Merci beaucoup, Blaise Créateur, au gros qui est nommé dans Boulon des Arts toujours. Merci à la Union, sur ma balandarabi. So, quand on a salué, tu as bongo, na répétition, il y a fait rigolo, j'ai dit des nias, n'engue babengaraye. On a émission, tu as l'élo. Bomonaki ba image na ba fan na ba lobaki na ba image ba ndego mususu bozo mona wana tozo potana kaka pour non célèbre no musala ya malamu na ba nyonso ba lingaka vraiment Julien Botala tala lelo. Un grand merci na ba tout, merci beaucoup bo s'abonner na www.poto Neville Mputu El Sublime ba bonne guérison, c'est-à-dire que tala lelo Cristal Palace bébé Jevon et ça la rendre bien ko za na bana, c'est-à-dire zo za na bana ba promettre paix. C'est-à-dire un grand merci à mon ami Mike Lokamba pour la présence paix et ça là vraiment bien mon ami Mike Lokamba PCB Bambote ici aux Ali. Un grand merci na ba union sauvement na PCP Mbote Bongo na nous vivons Moïse Sabiti. Un grand merci na Chinois Noir. Pourquoi pas na Kenzo Mukenchi Manga Tantine Botalatala. Poto na poto. Bien notre chef fidèle de www.poto na poto net on a dit toujours nous avons toujours la répétition à faire de gola. Ici quand nous avons image comme on a image tout ambiance comme on a qui va président ma fan ya Ferrego là maloba qui peut micro tala lelo tout ça peut na échapper et pas on va mettre les mbote échapper. Ouais, bonsoir. Échapper to aussi prendre bien la carte à répétition na habiter masolo ko kenonde. Ouais, masolo kitoko. Moi dois plein boulot de bosser donc voilà. Voilà. Est-ce que échapper déjà tu déjà ma voix na carte ya studio. On a nzembo ya qu'est-ce que j'avais dit. Ouais, tu as ma voix déjà, tout ça va boulot pour te filer. Tu as presque la fin déjà. Donc tout ça là ça la peau de 6 ça.
makelele rap bani loyebeka boulot la biso yango wana ata makelele mais tosa boulot échappé nayebi te vraiment bato opromete bafan no nini vraiment na qu'est-ce que j'avais dit te na promete bango bazala calme baosepela baoza satisfait basurprise na bien ezali taka nga na obwaka lepata obwaka na deka ongolisa biso ni par là nga na obwaka ya obwaka donc suka na dio yango mona babenga ya moto ayambo babenga ya papa melena benga ya bakombo nyonso toyoka lelo babengi ye papa le padre donc échappé na jésus suka na dio papa na mwana donc niasa cour de gala niasa moke esangani epesinga mama na ngai niasa wapi niasa cour de gala ya papa na niasa mwana ngai échappé mwana jésus papa eye sikoyo dega nabi ke pas faire égola ezalaka kobina et puis na koyemba est-ce que échappé pe kota makini pas se préparer makasi nyonso na prépare cette fois-ci na bali prépare na mamoto et pourquoi na tunyo bongo pe kota makini ozalaki makasi te te na na ko s'intéresser na ngote ce qu'on a kota na makambo on comprend que na question moi bien ya makambo bien pour afo sala tumi balemba moko koyemba kobina c'est ça quoi échappé to mona retour ya Sikito olobelaki yango et puis retour ya Bercy mwana pona yo tapale toi la frère donc moto a reconnaître que Jésus père na ye moto a contredire ça te ba we ka parler comme makozonga boye Sikito azongi na jet Bercy mwana azongi pa papa na ye c'est que échappé pas azongi pa papa wamba nga faut chakwa ocha kwa ndeni faut chakwa on habite les pas super poto na poto bien balanda émission ta lelo comprendre kaka ambiance oyo un grand merci na baitu moi bolanda biso un grand merci na mère Mila Bella Dinganga un grand merci na Neves et Paplito Carré VIP et pourquoi pas na impresario c'est-à-dire qu'impresario Claude de Ndombasi un grand merci na baitu vraiment Sidney Ilanga mère Mila Mima wetu na biko za partout bota la biso vraiment à travers tala lelo chinois noir El Sibimo Neville Mputu pourquoi pas na Sandra Mputu. Un grand merci à Tantine Botalatala, Lelo, Tantine Botalatala, Etiki Mbukusu. Yeba Etiki Mbukusu, Bambote, Sigozali, vraiment. Et grand merci à Bayetou. Maintenant, la monarque Etiki Mbukusu, la monarque Maman Alpha Bokole, Binonion sur Igor 2 minutes, ainsi de Zolo, des bonnes choses. poto na poto Balandi émission Tala Lelo, quand on est toujours, tout ça, bon, on a répétition à faire rigolo, Jésus de Nias, Ney, Babengaraye. Katika ya ambiance wana ndenge ezalaka toujours natala boye Vasco Mabiala azo annoncer biso ke mama ya Bercy mwana oboyebaki azalaki bongo artiste animateur autaki pa Guy Moller et puis aleki pa Félix Wazekwa Ferregola et puis Maison mais et puis tala lelo azongi tovandaka biso na so Vasco le bité ndenge nini Bercy abenga boye Bercy mwana alobi mama kufi Bercy abengi Vasco Mabiala bengi faire recherche de pour l'habiter que ne kozwaeti na ndako po petu wana ba jeune ezalaka bongo faire gola lobi Vasco kende kozwaeti place azali po petu ba jeune ezalaka bongo mama kufi babenga mo téléphone était yambalo ma téléphone ezaki ya koleka pona Bercy moi ba kende ko récupérer et puis ba yaki neka pona présence tout ça il ne peut pas mo moya lobela te pona yebika attention za bien te mama zala ngola na yebike ba information nyonso ya matanga. Oui, à travers l'émission Tala Lelo pour www.potonapoto.com. Mes condoléances d'artistes et pourquoi pas na baignon sur Obalinga émission Tala Lelo na pesindo bambote impresario Claude Ndombasi na pesa sous mbote bongo na Neves et Paplito Carré VIP et pourquoi pas na Sidney Ilanga mère Mila Bella Dinganga Mima Wetu aussi la belle et belle et pourquoi pas na baignon sur Tantine Botalatala Lelo toujours beta CTK la masolo na biso ya moi na bisoko c'est-à-dire que bébé Jevon na Crystal Palace c'est-à-dire Crystal Palace bébé Jevon ba bonne chance futur ya lobby tala lelo bo s'abonner na www.potonapoto merci www.potonapoto